Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bonge fezo ngalano ya sika. Avant que bandele tonga mevonga ya sika. Yango moni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kati ya mikili. Congo ya sika, c'est super. J'adore le Congo. Moi, je suis Bino, je Bakou, et on a une émission Top Bouger Bango, une tranche conçue par l'ONG Vision Salissa Congo, initiée par Maurice Mokoulou, boss, il y a Congo Sika, site internet Oyo. Bino internet, il y a partout dans le monde entier, France, États-Unis, Belgique, Afrique du Sud, Angola, Boumissano Local. www.congo.sika, site internet, il y a ma case Kuba, présenté par Guélan qui voulait la méga boule des idéologies, quand il y a ma mère, ma poto. Mais on est à Londres et Angola. Bien qu'il y ait des gens qui moi, la biso célèbre sur Moussala et Tino Rayo. Il y a bien des biso maman et bonne amie Baye. Qui est maman et amie Baye? C'est maman Oyo, un jeune garçon, un garçon tout. À propos, il y a un phénomène, il y a moi, ici, il y a des gens qui ont phénomène Tchomo. Tu es habitué de la ligne. Tu me décortiques comme moi ensemble. On a invité des biso sur le plateau déjà. Nous en avons déjà très chers téléspectateurs, l'internet, il y a le monde entier. Maman Israël la joie. Tout ça est à la plateau. Nous avons une solution, la guérison. À vérifier. Nous avons nous sommes dans d'autres Koufa à vérifier. Donc voilà, nous avons Maman Israël la joie. Bonjour Maman Israël. Merci beaucoup, merci. Maman Israël la joie. Maman Israël la joie, merci beaucoup. Maman Israël la joie, Zali, servante de Dieu. Nazali Maman Abana Mibali. Oyo a réparé bana mibali ba sexe na bango na ba produits vivifiants parce que nous sommes responsables à centre de Nganzoto et si ka na sala ka réparation ya banzoto ya bato na ba niveau nyonso avec les produits à base des aliments le vivifiant na vivifia ka bato biloko nyonso banzoto na bango ata ba loposo basuki ba milo batolo ba bassin mingi pe bana mibali pona ko réparer bango na makambo ba sexe na bango ana centre Nganzoto comme la Maman Israël la joie. Merci beaucoup Maman Israël la joie bana poto na simoni Maman Israël la joie o botuna ba bibo yi ba za nani ba sala ranini to de koti ma muno soda a transformer général mission na biso bana poto Maman Israël la joie ma produit auto moni a tout à l'heure a ezani ba produit ezali na mesa na nga ezali ba vivifiant ya peau na sepelika ko chango boy ba mona ngo mais nazande na besoin ya ko expliquer mode d'emploi ya kisi ya minu parce que batu bazoyeba ko utiliser kisi ya minu nga nasali kisi ya minu po batu bakomi na ba minoko solo batu pe bakomi na ba minu ya kokola minu ya kozika na ba minu ya jaune yango nasali ba vivifiant ya minu na banzeta ba minu po bato akala bazalaka na ba minu pembe lokola ngai bon sikoyo kisi ya minu oyo nga nayebisaka bato boye okokamata dentifrice oyo ngai moko na kotangela kombo nango eza reconnu na monde entier soko tie dentifrice wana na brosse na yo apozwi brosse wana na dentifrice wana oye ochubi awa oye kochuba awa tango chubi nde oniki munoko mais bato mususu bazokamata batie na bango dentifrice te achubi kaka boye abandi konika aziki il faut donc mutu nyonso esengeli azala na habitude ya kobenga nga munganga na ye avant a utiliser eloko nyonso oyo ngai natindeli ye soki aza musika parce que bao bazalaka pembeni na explikaka bango sur place sikoyo mutu oza musika bakotindelo biloko oyo oyebi ko utiliser te il faut kobengaka tala ndenge na komi na zui brosse ozomona ni brosse likola brosse na cheni identifice te oui sima sekonde okozwa brosse koko chuba kuna konga na sali yango na banzete ya minu ozomona banzete o eliesaka minu o evivifiaka minu po minu ekufa te minu ezalaka kaka pembe ponga pe nazalaka pe na problème ya minu mais lelo nga mama mobimba boye minu pembe boye ozomona bato bakokozala na baminoko solo te bato bakokozala pe na bamino akopola te yango nakamati kaka banzete ya minu oyo esokolaka minu pe ezali kokobokola minu malamu oyo elongolaka pe bamaladi ya baminu nakamati na sali ya moto
po bato basala nini babrosaka na bango munoko ezala solo te pe mino ezala pembe makasi bakari dante na bainfection nyonso bamicrobe amino esila nasali yango mpona bongo bayebi kosalela yango te kombo nango Péodon. Mais biloko oyo mususu etikali oyo nakoexplike mutu te oyo eza bavivifiant ya loposo oyo eza bavivifiant ya loposo mpona kolongola bato batampon na bilongi mpona kovivifie loposo evivre mpo banzoto ya bato baloposo ya bato esi ekufi na bahydroquinone na basavo ya baacide. Donc na remarke ke bato bazali koyeba kovivifie atama ya kosukola te na bavitamine nasaleli bango vivifiant oyo basopaka de bouchon na kati ya mai nasali naye kosala bavivifiant oyo bamafuta ya kitoko oyo ekobimisa mutu bahydroquinone na nzoto na baacide mpo mutu ntango aza kopakola yango soki aza mutu ya pembe anu nanoki te aza na pembe ne ngali ezala ya kitoko pembe ezanga maladi ya hydroquinone mutu oyo aza mpe mwindu akamata apakola oyo ya bato ya mwindu na eza ya kitoko makambo konuna esila biso kala tozaka konuna boye te kala barido bozomona pa bato na batampo na ntango akala makambo ezalaka te papa nazoyi biso ezalaka te eza biloko tokomi komona yango mikolo oyo bato bake kosalela bato biloko batie na kati ya bamilangi bakomi bakombo na bafrançais na baanglais na bakishinois na baboye na boye bakombo wana soko otali yango boye bongo emballage kitoko awa baza koimpressionne bato na baemballage na bango okomona babandi kotekela bato bazazu biloko mabe soko pakoli okobeba ndenge nabebaka ti nga nabebaka ndenge ozomona nga bo nazaka boye te nabebaka likoya bipakola nga nake kopakola biloko napakolaka nabebi nake kokoma lokola mobange tala baride ebele loposo nange okomaka na kushi mosusu na likolo ya mwindu na matama ti na elongi na nyokwamaki ti nakomaki komiyina na kitalatala nazokokota kitata te soni ya ndenge wana solution ezwami yo moko osali baproduit na yo sikoyo application yango eza ndenge nini wana nakoexplike na ngai te wana ekomi likambo ya te moto abenganga bato mabe baleki ebele na mokili bakokende kopesa bato biloko ya bafotokopi te oyo bamasalakisaki ndenge ya koutilize oyo nyonso aza na besoin nango ntango akobenga na 089 94 42 825 nakoexplike 089 94 42 825 ou bien obenga na 09 98 87 85 95 soko ozinga kuna te oki ata na Vodacom na 082 83 70 504 kozwa ngai koexplike ngai likambo nini ezonyokolo na loposo eloko nini onyokolo bongo nga nabongisa na ngai yo naza na ngai mama oyo areparaka bato eloko moko na moko ya nzoto. Parlons na likambo ya réparation na yo ba jeune fille batantine balobi yo boyebisi bango ozaka maba mibali pourquoi bakosi nani asala tonga tolo oyo esaka basi mabele minene ngai te nani asalelaka bango bayama to nani avimbisi bana basi ya mboka oyo babasin bana basi so balobi bongo bakamusanga bongo nani oyo asalela bango va bavagin ya mabe ebebisaki bana mibali ebele batiombo na mokili oyo yo moko ebike soki ozwi mwasi oyo vagin na ye etondi na maladi na kati tiombo no ekokufa sikoyo nani abongisaka bango bavagin nani azongisaka bana basi vierge ngai te ngai Israel a joie nasalela bana basi biloko ebele bongo pomada suki oyo bakomisaka suki ebele nani asala nga nasaleli bana basi biloko ebele koleka ta ya bana mibali epuis ndenge nga nabongisaka bamibali papa nabongisa bamibali mpona banani mpona bango basi ti donc soki balandi nga malamu bakomonake na travaillaka nde mpona bango nga na travaillaka mpona basi mpo lelo batiombo ya bana mibali soki ekufi nyonso bango bakozwa tiombo wapi bakotula te bakozonga na bandako na bango bamabali ekufa te ozomona nga na bana basi fo bayebake ngai mama Israel a joie soki naza mama ya bana mibali nazali mama ya bana mibali mpona bino basi na bango nabongiselaka bino mibali
nazo bongisela bino mibali na bino moko basi na bongisaka bino nyonso nazo ngisaka bino vierge na komisaka bino gu na sela ka bino nyonso miso pe na komisaka bino ngo pembe na minu na centre tonga nzoto soko ye biloko ezake bela ka ba fille soko mwana mwasi azolo bakenga na linga ngai na négligeaka bango botala ngai malamu mpo ngai na kokamu po nyonso nga nazo sala ezande po na basi po mobali soki aza na sexe ya kokufa ya kozwa sexe wapi bakosala ye akokufa na posa mikolo na mikolo sexe akokufa nazobongisa ye nabongisa mobali mpo na nani mpo na mwasi na ye te tala sexe oyo chombo oyo ezali chombo malade ezobela nini ezobela biabia maladi oyo epesa elembisaka chombo ezopesa impuissance sexuelle, éjaculation précoce, frigidité. Donc moi na mobala bandi ko beta kaka un coup, deuxième coup ezate, deuxième coup ata ba caresser ndenge ni nezo telebate. Mususu po komona ata un coup ya pambe ezate, ata un coup ya pambe ezate. Mususu ko mata boyo ko yoka beti pan sèche lembi na kati. Mais ba vagin ya bana basi oyo basaka na ba vagin ya kitoko. Est-ce que chombo ya mwana mobali ekolemba na kati ya vagin, vagin eko bibisi eko vivifie chombo komona tango mobali aza na kati ata beti kumoko komona bakiseli ye nano abimite telemeli susuka na kati wana aza na vagin moko vivifie amelaki bava parce que ba vagin oyo ezalaka ya élastique elemba donc élastique esi esila eza vagin moko eza na biabia eza na élastique te ekomi lokola libulu lokola kaleso ya mama tongelanga mobali tango akota donc vagin modèle wana papa okosepela nango yoza mwana mobali oyo obalobaka chombo yango nti oyo ezali chombo viva en bonne santé 19 cm pe ezali kobeta baku ebele ebeti premier coup etelemi ekei na deuxième troisième, quatrième. Donc les chombo vivant en bonne santé oyo kobeta bako ebele tala ndenge eza na ba misisa nango nyonso ezali na yango ngai nasali ba vivifiant biloko oyo eliesaka ba sexe na oyo ekolisaka yango na ntina nasali yango na ntina po bana mibali na tango akala bana mibali bazalaka bongo te lelo bana mibali bakomi bongo bakomi na nini na biabi okomona mwana mobali sexe ya mukezo ya mulai te yaza kokola me sexe ezokola te likambo eloko ekomeli ba garçon eza bimelamela banzete bankoro banini oyo bastimulant bimelamela sali pasi bana poto bana Londres bana tout Norvège Norvège kuna tanto omona Maurice Mokulu mbala mama Anna Kibamba nasi mwana lui c'est mon boss nasi moko omona mama ezali na jeu de secrétaire pas meilleur la solution ya bana libani va produit na POT c'est-à-dire expliquer biso mamoni longo bani na nimemi nyonso et me ko comprendre mo muki parce qu'on a vu mama ezali la jeu pour ça rappeler ma potopoto eza ba potopoto tonga nzoto pona bana bakola bien bato baza pe nzoto mike ba minene kati na yango na tie biloko nyonso tongaka nzoto po nzoto ya mutu eliaka eloko moko na moko ya nzoto mutu eza na bilia nango toboyi ya mbalo oyo bana baza na ba malnutrition ya mbalo toboyi bato baza na ba misu rouge basuki kokata na bato baza kokola te bazoya milai te bazotikala mikuse tolingi bana batikala mikuse te mwana soki abotami akolaka yaka mulai ange ezokende liboso mwana azotikala mokuse oyo likambo nini eza mpe na bato mosusu mpe oyo asi akola soki ameli potopoto nga nzoto akoya lisusu mwa mulai akopusana nasali yango mpo bato nyonso bakomela yango bazala mpe na loposo kitoko bazala bonne santé parce que natie kati na yango biloko nyonso elesaka nzoto mobimba kati ya potopoto tonga nzoto bato nzoto mike bamela yango me bao baleki minene bamela na bango te oyo tu as vu comme moi puis tout bana poto boti Londres Angola France Belgique partout bana Congolais ba li bana mboka na diaspora so ba yitina disa sa bazo produit no nyo so puis ba ya contacter au spécial numéro de téléphone mais surtout adresse les awa puis précis esengeli koya awa na ndako bana mibali na Mola Kimbondo avenue Kimbondo numéro 164 awa na centre tonga nzoto na ndako ya bana mibali na basi na bango nde sikanga na vanda kananga wana hôpital na yaka na ngana 8 na sina komi awa
navandaka nanga kaka na bandali nakola nanga na bandali oyo mpe navandaka kaka pembeni ya hôpital oyo pembeni hôpital awa église mpe eza kaka pembeni kote oyo na bandali Bisengo baactivité na Molar église kuna na Bisengo naza mama na bino Molar Kimbondo avenue Kimbondo numéro 164 mais na monde entier mutu aza na besoin kozwa eloko nanga okotinda mbongo na Western Union bien na MoneyGram kombo nanga ezalaka Fumakamba Patience wana na MoneyGram bien na Western Union okomi ku lokola kulutu ma lokola makala ka lokola kala mba lokola mbabola otangi yango Fumakamba Patience wana oke na yo na MoneyGram bien na Western soko oke na yo na bagence mosusu koma kombo nanga mulai mobiba ndenge ezalaka Wahele Fumakamba Patience okomi HWAHELE na suka otangi yango Wahele Fumakamba Patience wana soko okendaki na yo na Western Union te okendaki mpe na MoneyGram te parce que kuna na Western ata na MoneyGram koloba kaka Fumakamba Patience tango kotinda mbongo opesi code tosololi soko oza na Londres kozwa biloko le même jour Hollande biloko le même jour Belgique biloko le même jour Allemagne Bruxelles mais na bamboka mosusu soki otindeli ngai mbongo pesanga 4 jours kozwa biloko mais ban États-Unis une semaine parce que bino distribution na bino nasalaka yango à partir à Londres ban Angola chaque samedi Afrique du Sud na itilisaka MS mpona otindela bino biloko c'est ça Maman Anna Kibamba Maurice Mokulu Aimé Kabango Nasi Bomoni Iboyoki Brazzaville pe mikolo nyonso bana Brazza na Kinshasa mboka moko Brazza distribution tous les jours Kinshasa pe distribution tous les jours na Brazzaville distribution eza na Rue Tchaba numéro 87 Arrêt Mampasi na Wenze distribution à Brazza tous les jours distribution Kinshasa chaque jour Londres, Bruxelles, Hollande, Allemagne tous les jours Bamboka Moussou France distribution chaque mercredi distribution à Biloko en France Kinshasa tous les jours numéro à téléphone 089 94 42 825 089 94 42 825 naza wa bino naza na bomo bino pe boza na bomo quand on est au Lobaki TV radio T nasi bomoni tokiti sur le terrain tozeli bino ba image tozeli bino mama Isaïe la joie po boyoka ensemble aza nani asala ba nini expliquer bino ndenga lo asala ayeli ba mibani solution ayeli ba solution ayeli ba solution ba basi be solution pour résultat ba mibani et c'est ça va basi donc mobile soza na fochombo maso akimo foza na téléphone Android ndega maman Isaïe la joie lobi donc c'est que et moi c'est un bon aussi eza bongo bana mibali bana nga mibali nalinga kabino makasi soki bino bozate basi bakotula bakotondela biso na bandako tozobota bango po babalaka bandeko bakende bobala bango papa. Merci beaucoup maman Isaïe la joie ceux qui tombent dans cette émission ceux qui comme moi mot de la fin et vous allez par rapport à la communauté au otuninga makambo nyonso ya nzamba pambolo po yo lobaka bien nzamba pambola site kolo nango Maurice Mokulu Maurice Premier pambolama bato bakobika bao bakobenga nga bakobika nzamba otiko te yo pe journaliste na batiko te cameraman yo pe nzamba kotiko te okobikisa bato ebele mpo nga na soignaka bato ya sida cancer prostate diabète sterluteux myome fibrome kyste hernie appendicite tension hypertension hypotension cardiaque bamaladie incurable nyonso bambasu bandeke tout na soigne yango sikoyo bato bakobika eske nzamba kotika bino nzamba pambola bino. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, très chers internautes, il y a partout dans le monde entier. Merci de tout, au moment où nous sommes encore le lobby. Très bien que tous ensemble, moi j'ai prochainement expliquer sur mon bébé sur j'espère que vous monitorez aux internet. Eh bien, ça serait injuste de terminer cette émission pour autant saluer Aimé Kabango, Big Boss Zambia Liège et Aimé
Itamba, Noëlla Itamba, la Norvège, Kuna, c'est-à-dire Coco Chrismi, l'Anduissé Gachak Goyer, la Sima Caméra, tout le monde, et Bongi, Misomi, Jifebom, dans mon tas de scènes, mais Toméji, tout le monde a Toméji, Bakima, qui m'a bon, dans mon tas de scènes, mais si bien il nous sommes pourquoi pas dire merci à Mao Givoulé, à Chief Papi, à Chief Grady, à Négotou, à Presque, à Bana Bango, à Olga, et ça a dit à ma casse de Boudé Soumba Sima, et nous avons vu sur photo, ou bien la mission de nous, là, affiché sur le bas de votre camp. Je vous dis au revoir et à bientôt. Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bonge faisons ngalano ya sika. Avant que bandele tonga mevonga ya sika. Yango moni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kati ya mikili. Congo ya sika, c'est super. J'adore le Congo.